la chaîne qui vous édifie. Gagnez les gens pour Jésus, pour que le royaume de cieux est à la peuple, que le royaume du monde de ténèbres est à la deux peuplés. Mais na se ma bondeli, ils ont un message où ils ont troublé même à kanish na biso, et troublé même à penser na biso. Nini na banda qui komona, et na zomona na vision claire, nzambe azotalisa, azomona mukili mubimba, na moni lokola tremblement de terre. Et je crois message ezongeli biso à plusieurs fois. De mon rôle tremblement de terre, ma belé et bandi kofungwama, batu bazo kota na sia ma belé, et puis ezalaki na mo pepe ya makasi, mo pepo ezo lungo la bandaku. Donc c'est vraiment quelque chose de terrible. Mo pepe makasi ezo lungo la bandaku, et puis tremblement de terre, batu misu bazo zinda na sia tremblement de terre, et puis mo pepe ezo comporter bandako ezo kwelela batu. Donc c'est une vision où ezalaki sur le monde entier, et ce vent et bandeko leka vraiment, et ce vent a emporté beaucoup de gens. Et na kobonde la kotuna Seigneur, pourquoi image ya boya tremblement batu misu bazokoya mais na pamboli nzambe, parce que batu nyonso te bandeko zinda eza na batu oyo babandeko zala épargné. Et molimo monzambe azoyebisa biso boye image oyo bozomona eza na ba événement oyo koya ces derniers moments oyo kozala vraiment terrible, et événement oyo ekosecouer le monde entier, ekosecouer les habitants de la terre, ekomema kufa, ekomema ba désolation. Il faut vraiment bana na ngai bokota na se ya losambo pe na mabondeli mpona kosambela nzambe ayeba na koépargne biso na danger oyo, mpona kosambela nzambe ayeba kolongisa biso libiso ya mipepe oyo, sino te ekozala na mabota ebele ekolela na baévénement oyo ebanda kose succéder. Et puis nzambe azoyebisa biso bomoni batremblement oyo ezomema batu, bomoni bamipepe oyo ezoya eza bavent oyo ekomema batu. Et le Seigneur ayebisi biso clairement, il y aura des événements désastreux qui va se succéder, qui va se succéder de temps à autre. Et nzambe azo insister makasi na biso bana na nzambe, surtout ba famille nyonso mokili, de rester dans la prière. Et ces derniers moments, il faut faire des prières, surtout familiales. La chaîne qui vous édifie. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur Enoch Babinga. Nzambe a pambola bandeko nyonso oyo na ngonga oyo bazuli baku ya kolanda biso na mokolo ya lelo. Oui, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Comme mon messano, quand les événements
quand des problèmes arrivent, quand des situations ezokokende malamu te, Nzambe aza na bato oyo ya pona, aza na bato oyo ya sélectionna oyo bazwaka te ya kosambela lokola baintercesseuse mpe baintercesseur. Oui, bien aimé, awa toza en pleine prière, tozalaki na mabondeli na équipe biso ya intercession na se ya kobondela Nzambe aesili kopesa biso message et nalobaka souvent eza na ba message oyo Nzambe akoki kopesa okoki kovanda kimia, eza na ba message mosusu moya kovanda kimia eza te, il faut directement kopesa po emema édification, emema avertissement, emema prudence na bana na Nzambe. Oui, bien aimé, yambona pesa message na ngai na lingi natika mama oyo na losambo. Saint-Esprit, je te dis merci. Je laisse ce temps entre tes deux sentiments. Tika ete Nzambe ozwa contrôle na nyonso ngolu na yo ebana kokamba biso. Seigneur, que ce moment soit favorable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne une très meilleure audition na ba nyonso bakolanda message oyo na kombo na Jésus Christ. Amen. Oui, bien aimé, Nzamba pambola yo. Nalingi na kabola message oyo Nzamba sikotalisanga na se ya mabondeli. Nzambe apesi biso moi ba recommandation ces derniers moments ya kokendaka le sambo de temps à autre, et puis tozalaki mpe na ba préparatif na ba action évangélique mpe na ba symposium évangélique oyo tozosalaka de temps à autre pour le salut des âmes. Je crois avec la régie s'il y aura moyen bandeko bokomona moi ba image comment tozo procéder ces derniers moments na ba action évangélique. Tobaki tozosala yango mingi tokei tozongi, c'est comme ça on va procéder et tozosala par série. Et je crois soki Nzamba sungi biso soki yesu azongi te jeudi oyo déjà tozo kokende déjà descente évangélique, et puis tozosala action évangélique accompagné na ba distribution ya ba bible ndenge Nzamba atiaki biso na motema. Vraiment que le Seigneur bénisse tous les gens de loin et de près au Bakoubana ko prêter main forte d'évangélisation. Bien aimé, sans oublier, nous sommes dans le fin du temps. Tokomi na tango ya suka, Jésus-Christ revient bientôt. Et tous les événements ezaka ba intention, ezaka ba effet ozotali saboyei ya mwana na moto. Et yango moni na moma o ezaba moma otori kovanda kimia te, faut vraiment kokota na champ kosala musala na Nzambe comme il se doit pour que les âmes perdues baeba kozonga na nzela, pour que nous puissions gagner les âmes pour Jésus, pour que le royaume de cieux est à la peuple, que le royaume du monde de ténèbres est à la deux peuplés. Mais na se mabondeli ils ont un message où ils ont troublé même à kanish na biso et troublé même à penser na biso nini na banda ki komona et nazomona na vision claire Nzambe azotalisa azomona mokili mobimba namoni lokola tremblement de terre, et je crois message ezongeli biso à plusieurs fois de mo lokola tremblement de terre mabele ebandi kofungwama bato bazo kota na se mabele, et puis ezalaki na mopepe ya makasi mopepe ezolongola bandaku. Donc c'est vraiment quelque chose de terrible. Mopepe makasi ezolongola bandaku, et puis tremblement de terre bato misu bazozinda na se ya tremblement de terre, et puis mopepe ezokomporter bandaku ezokwelela bato. Donc c'est une vision où ezalaki sur le monde entier, et ce vent ebandé koleka vraiment, et ce vent a emporté beaucoup de gens. Et nakobonde la kotuna Seigneur, pourquoi image ya boya tremblement bato misu bazokoya mais na pamboli Nzambe, parce que bato nyonso te bande kozinda eza na bato oyo babande kozala épargné. Et molimo mo Nzambe azoyebisa biso boye image oyo bozomona eza na ba événement oyo koya ces derniers moments oyo kozala vraiment terrible, et événement oyo ekosecouer le monde entier, ekosecouer les habitants de la terre, ekomema kufa, ekomema ba désolation. Il faut vraiment
bana na ngai bokota na se ya losambo pe na mabondeli mpona kosambela nzambe ayeba na koépargne biso na danger oyo, mpona kosambela nzambe ayeba kolongisa biso libiso ya mipepe oyo, sino te ekozala na mabota ebele ekolela na baévénement oyo ebanda kose succéder. Et puis nzambe azobisa biso bomoni batremblement oyo ezomema bato, bomoni bamipepe oyo ezoya eza bavent oyo ekomema bato. Et le Seigneur ayebisi biso clairement, il y aura des événements désastreux qui va se succéder, qui va se succéder de temps à autre. Et nzambe azo insister makasi na biso bana na nzambe, surtout ba famille nyonso mokili, de rester dans la prière. Et ces derniers moments, il faut faire des prières surtout familiales. Papa, maman, rassemblez vos enfants, rassemblez vos petits-fils, vos fils. C'est l'heure de faire des prières familiales, d'implorer la miséricorde de Dieu, d'implorer la grâce de Dieu, surtout parce qu'il y aura beaucoup de familles qui plairont. Et le Seigneur nous a insisté de faire des prières surtout familiales et de courir surtout à la repentance. Surtout, eza makambo oyo nzambe abetelaki biso sete makasi, de courir à la repentance et à la sanctification. Parce que dès lors, mi pepe oyo ekoya, bato ekokuta bango bakofungola ba porte, ils seront emportés. Mais il y a les uns et les autres que Dieu va garder, que Dieu va protéger malgré mi pepe oyo ekoya. Bien-aimé dans le Seigneur, na ba virage auto zokoma, eza na ba virage ya suka, eza ba virage moko eza vraiment très terrible. Et pourquoi le Seigneur insistait que mabota bazwa te kosambela, parce que ça pe na bana ebele bakokoma bateti, bana ebele bakokoma ba rebelle, et mokila molili ezobongisa pe kobebisa surtout bana no occultisme pe na ba pratique ya mabe. Et dès lors ba pratique ya mabe wana ekokota na famille, et cette famille ekozwa tremblement, cette famille ekozwa mopepe ya mabe, ekozala ba porte ouverte oyo ko permettre Santana azwa occasion ko détruire ba famille, azwa occasion ko détruire bana na nzambe. C'est pour cela nzambe azobisa biso mabota ba prière surtout familiale, pour que mabota na biso, pour que bana na biso tozala épargné na mipepe oyo, sinon te ba porte oyo kofungwama ekopesa force na monguna na biso na koyeba ko saccager encore nous davantage. Yango nzambe azoko insister papa maman de rassembler la famille pour la prière. Tozwa te akosambela nzambe na mabota, implorer la miséricorde de Dieu pour que le Seigneur asala biso ngolu, tozala épargner na mipepe oyo, tozala épargner na danger oyo, parce que ce sont des choses qui sont bien établies. Et le Seigneur nous avait prédit qu'il y aura même des événements oyo kosalama, et kosalama pour nous donner des enseignements et pour attirer encore notre attention envers Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a dit encore dans sa parole, mon peuple périt par manque de connaissances. Bible zoibisanga na mokana na Jacques, le chapitre 1, le verset 12. Heureux celui qui supportera patiemment les épreuves. Il y aura une couronne qui lui a été réservée. Bien-aimé, je crois, dans ces derniers moments, Nzambe ako permettre l'épreuve ya boye ekomela biso. Nzambe ako permettre pe mi pepe misusu ekomela biso. Et bato bako supporter. Eza na couronne oyo Nzambe abongisi pona bango. Bato bako tenir ferme selon la Bible nous a dit dans sa parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous savez, les épreuves ils a parti, il y a élément aux arnavis à moto étalisaka réellement que la personne aime Dieu.
que la personne alinga kanzam, que muto atosa kanzam, que muto azana bolingo nzam. Et parce qu'il y a quand les épreuves arrivent, il y a les uns et les autres abandonnaka. Mais la personne qui supporte les épreuves, les autres sakazo sanzambe ata minyoko, ata bapashi ngala lingako, kakata bitumbeye, je dois supporter. Je dois tenir vraiment ferme. Et bien aimé, Dieu nous avait averti, surtout les très femmes. Et ça, il y a jeûne et prière. Parce qu'il y aura des moments où il y aura des moments où des situations où tellement dur. Il y aura des moments où il y a ceux qui assidu message na jeûne et prière. Selon la parole de Dieu, Bible les apôtres, ils gênaient et ils priaient. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Silas. Donc allez-y comprendre que le jeûne et prière, c'est quelque chose qui était dans l'église primitive. Et il faut et quand le temps dur viendra, ça nous permettra, nous et nos enfants et nos familles, de pouvoir très très bien résister. Bien aimés dans le Seigneur, et peut-être en parlant, mais ce que moi j'ai vu, c'était des choses vraiment très très terribles. Très très terribles, et j'insiste. Et c'est là qui m'a camoué, il n'y a pas si peu à coller là. Mais Nzambaza Malam, quand le Seigneur, l'ange de la mort avait passé en Israël, il y a les gens qui étaient sauvés. De même, les gens qui garderont le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les gens qui garderont la sainteté, les gens qui garderont la sanctification, les gens qui garderont la parole, les gens qui garderont la vie des prières, les gens qui garderont la vie des sacrifices, Dieu nous épargnera. Non seulement nous et nos familles, tout kozala épargné na mi pépé, puis tout kozala épargné na bambonge. C'est le message, ils ont vraiment un message très urgent pour nous rapprocher encore dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous avertit parce que tant que nous allons étonner, on doit toujours être résistant et on doit supporter patiemment ces épreuves. Et après ces épreuves, il y aura une couronne que Dieu qui nous a réservée à ceux qui l'aiment. Et l'épreuve, comme j'ai bien dit, c'est pour cela que vous allez remarquer Job, malgré toutes les épreuves, il le met toujours Dieu, il n'a pas régné sa foi. Malgré les conseils de sa femme, il a tenu en ferme. Et jusqu'à ce que le Seigneur lui a rémunéré. Bible Zoloba. Nzambaza mofuti ya batu nyonso balukaka ye, tout comme Nzambaza mofuti ya batu nyonso babatelaka liloba na ye, tout comme Nzambaza mofuti ya batu nyonso babatelaka sainteté, Nzambaza mofuti ya batu babatelaka sanctification, Nzambaza mofuti ya batu basipotaka bepreuve ata mipepe ata bambonge. Le Seigneur, il est le véritable rémunérateur. Que Dieu vous bénisse et nous continuons dans notre série de prières. Et bandeko bazio kozwa message oyo papa maman tozwa lisusu temps ya kosambela et to se rapprocher encore davantage na présence ya Nzambe parce que ezana ba événement ezana ba mipepe oyo koya et kozala tellement makasi. Mais moi je crois, toi et moi, on doit garder la sanctification, on doit garder la parole de Dieu, on doit garder la vie des prières, on doit garder la vie des sacrifices, des jeûnes et prières et tozondima toko tenir ferme liboso ya mi pepe oyo. Nzamba pambola biso. C'était votre humble serviteur Enoch Babinga les chasseurs. Bien aimé comme dans le bas qui ne bandelangai toujours koba na ba préparatif na ba prière ba jeûne toujours ça là ces derniers moments pour entrer encore dans les champs d'évangélisation pour gagner les âmes pour Jésus. Et j'insiste et nazoloba na bandeko nyoso bako soutenir œuvre Oyo, ça sera une très grande bénédiction parce que la mission primordiale que Dieu nous a donnée, c'est de gagner des âmes, de ramener les gens vers Dieu, vers Jésus. Yakoyambi sabatuye sur le col à mon conzipe mon bikisi. Et ça moussala onzamba pesuso et le Seigneur et c'est donné un temps nous sommes au four au moulin. Tuzaka to koti mabondeli, to kena chant, to zongi to pemuke to koti mabondeli, to zana chant, to koti to pemuke donc.
Vraiment, soutenez cette vision, soutenez l'évangélisation et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Et puis toujours la nanga mushika na pembeni pour plus de détails. Au niveau contact na biso na nzela ya prière, na nzela orientation quelconque. N'hésitez pas de nous appeler plus 243 89 50 79 749 plus 243 89 50 79 749 et Kokota contre on aura le temps de prier, on aura le temps de chercher Dieu, on aura le temps d'écouter les orientations de la part du Seigneur pour que Nzambe aibana ko accorder libération, délivrance, paix, kimia. Oui bien-aimé, nalina sambela na motonyo sozo la nangai Nzamba pambola yo na sambeli na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Saint-Esprit, batela ba dépôt ya losambo, batela ba dépôt ya kobanga yo, batela ba dépôt ya kolukelongi na yo. Seigneur, dans ce temps dur, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sous l'onction du Saint-Esprit. Laisse que l'onction du Saint-Esprit opesa moko na moko makashi. Otelemisa biso lisusu na kondima. Pour que tu contemples ma merveille, pour que tu tenir devant les combats. Nous avons na chambeli na papa, maman, zola nanga, zobé, la zana problème, quelqu'un qui je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit qui connaît nos problèmes. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si cause à la nzambo, copé sa solution. Je déclare, s'il y avait des esprits qui étaient derrière sa maladie, il y avait l'esprit qui était derrière sa souffrance, je libère le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui iront crier en mon nom, ils pourront chasser les démons. Père, j'ordonne à toutes sortes d'esprits mauvais de libérer la vie de tes enfants. Laisse que la paix de Jésus-Christ de Nazareth, comme tu es le prince de la paix, tu oses installer la mabota, installer la mboka rabiso, na kombo Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était votre homme serviteur Enoch Babinga Nzamba pambola biso na pamboli mama GH na pamboli papa Charlie na pamboli Nata Mwamba na pamboli papa Brice na pamboli bandeko nyonso na pamboli maman Mariam Kamanda et fait vraiment de cette message une très large diffusion et pour que le peuple bazala éveillé, bazala édifié, pour que Dieu nous parle de toutes sortes de dangers. Que le Seigneur vous bénisse et tous appels à pousser ma bonne la bino de loin et de près pour cette grande mission que Dieu nous a donnée pour l'évangélisation. Et c'est Abisso Pena le Sambo, Nzambe Akosanga Teko Pambo la Bisso. Que le Seigneur vous bénisse. La chaîne qui vous édifie.